Hello, coucou, bonjour, maman, bonjour, maman. Ma famille du cœur, vous allez bien? Bonne nuit, nous voit bien. Bonne santé, bonne mal à moi. Voilà, maintenant, maman, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Maman, on va de la chimie. Et ça, ah, maman, you old. Oui, mais non, là-bas. Maman a bissé. Ah, tu as commenté. Maman, là-bas, non, père. Ouais, puis maman, là-bas. Maman, là-bas, non. Santé, ça va. Santé. C'est quoi, bateau, basambela, bateau, oui, ça va, on est. Tout quand on a le sambo, quand le sambo, vous battez la biso. Sans le sambo, vous êtes nul. Bon, bateau, basambela, mais basé la rappeler qui vous embêtez. Bon, bateau, basambela, mais bafinga, finga, bateau. Non, c'est pas bon. Pourquoi le bani pour la bango? Finga, d'ailleurs, et fait ça, nous, ma finga, vous savez. Pourquoi moi? Bon, pourquoi les gens qui finga, mon conseil, nous, on peut savoir. En tout cas, tout tika makambwana, tout kangama. Ouais. C'est ma cambouana, batika makambwana ya kufinga so likambo ezali oza likambo nande kono fosani membe uvanda bosi la postilana ndenga propre OK jambe alingi bongo on va te dire d'accord maman merci voilà bon maman biso mutema malamu ta pemba lebi on va passer message na bato ba otala ba otala yo vraiment to kanga makala lilo banzambe lingi to donc totika kosala na bisala sala ya mabe eza nango na tina te ko tonga baninga ko mema basango ya lokuta ya baninga ko exposer baninga c'est pas bon zambe alingi bongo te donc vraiment tozala kaka na bomoko tosalela nzambe na solo nde ya kolongisa biso kosoko osalela nzambe ya kobatama ye mpe ntango ya kobatama oyoki pasi d'accord vraiment tozala bomoko tebela baonzema bolingo moni papa na kishasa bolingo 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 bandeko utazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki voilà zangi bolingo akomona nzambe te soki olingo mona nzambe foza moto ya bolingo mama pasa olobi nini moto azangi bolingo akomona nzambe te toza chez mama Odile na Noisiel amemi Château Rouge à la Noisiel lobano nano okendeke Château Rouge tout est là kwanga ezali tout ezali près donc mbisi ezali lamba lelo boka lelo bitekiteki nyonso ezali ya frais lelo yango mama lobano ta bilolo kuna mama explique na bato ndenge olisala pe bilolo mpina bamama bolamba kala boyebi makambo mama explique na bana kolamba bilolo kasi yo explique ndenge oyo yo te mama yo nga mai yo linga ya mai mama m'explique yango kaka mais maman la kisa na ndenge yo salela mama explique bana na yo mbisi oyo boye oyo babengi yango kanga libala mama la kisa na mbisi yango na simba na mbisi yango kanga libala yango oyo mboto moko yango oyo donc ozwi yango obongisi yango bien longoli bamikuwa nyonso bwaki misuni na yo otie pembeni katikati ndunda nanga nga natokisaka moke kaka apres po nalingaka ezalaka nango bololo te eza bien apres natie biloko nyonso mbala moke mwa tomate ya mbuma moi pilipili ya mobimba nazwi natie matungulu poiro babiloko kandi tolambela c'est bon moi mai merci maman merci maman moni bato batali ba comprendre explication ba mama pa mama ba lambi mama bayoki explication na kitoko musu balamba ngo mwamba ati mwamba na mbisi kaka donc même formule kaka OK mama yako simba nanu mbisi na biso oyo ezali mbiso tobengi Thompson Thompson na biso ya koyita voilà mama zwa penza Thompson na munene ko mama la ngai
eza penza ya monene na mbongo. Voilà bomoni Thomson akoyita mama azolakisa ndenge nini okosa Thomson akoyita na bilolo na yo lambela papa ali asepi mwamba mwa uile otie ozuba matungulu bakwaro biloko nyonso nde tolambelaka kaka apres eke toki aloba ndo balola okomonaka ti ye kobela. Ok, voilà biso nyonso tomesani ndenge toliaka Thomson, mais awa toza toujours chez maman Odile na wenze ya Noisiel. Bomoni oyo ya Thomson bayita meka Thomson akoyita oyo okosepela mama nanga bokima mbangu na wenze ya Noisiel chez maman Odile. Thomson akoyita botala Thomson eza bayita ngoko na moto moko eza vraiment kitoko makasi. Thomson akoyita oyo ba mama nanga na ndunda nde mama biso alobi na ndunda tokolia kitoko modogo. Mama Odile modogo azali modogo pa modogo ja fanko fera ate mama papa papa modogo ja fanko fera azate o azate asili. Voilà tona mboto yango mboto ya moto moko, mais sinon ala ngala ksebino penza mbisi na biso Thomson penza ya moto moko. Ba mama Thomson ya moto moko ba mama mwasi nzungu nde na baka mwasi kolamba c'est important. Botala oyo Thomson tobenga mbisi à la mer ya moto moko Thomson na biso. Donc soko lambi on a kati ya ndunda na bilolo nde mama lakisi wana mama na ngai. En tout cas papa okata misapi po biloko tolambela biso mingi ba papa bana biso apoto balinga na bango bambisi te ba papa bakolia penza kitoko papa okata penza misapi. Voilà nyonso ezali chez maman Odile na Noisiel. Boza na nyonso bandeko na ngai ata nguba mai omoni papa nguba mai yango salela papa nguba mai otetele nguba mai opesi papa nguba mai ale na yaourt yo moko osepela papa ozongi neti mwana ya 30 ans. Voilà patate douce pe yango yo toza na inyam na biso yango moni inyam manyoko na biso tubercule pe yango wana toza na batangawisi. Voilà tangawisi yango yo biso ya mboka nyonso ezali dongo. Vous voulez le dongo? Non. C'est le safou. C'est le safou? Oui, c'est le safou que je veux. Ah, vous voulez le safou? Ouais, le safou. Ah, et vous prenez que le safou? Non, je prends le safou et le manioc. Et le manioc donc les chikwang. C'est ça, non? Oui, le chikwang. Ok. Voilà dongo yango yo. 1,50 €. Voilà, chez maman Odile. Na wanza Noisiel. Merci na bande konyo surtout. Oh bon mona ki déjà maman il est na wanza Noisiel. Boya ebele boya ko somba to se soutenir. Bande konanga ko kende na ko luka pa chinois te parce que pande konayo biloko ezali awa nyoso eza. Ko lobate ke loko te nyoso ezali ba mama nyoso ezali. Ok na ko luka mosika te yakala pa mama Odile avant que de côté mususu soko kutia eza te. Ok côté mususu mais na rassurer bino ke awa nyoso ezali. Voilà, brochette peso salama ya moto. Vous pesez à moto. Ok, Kolia. Donc je dois 13 €. Et voilà, kuna tozaki na bambisa kokauka, bouta mona nasali bambisa kokauka, mais toza vraiment na ba poisson frais, bambisa mai. Ngana so bambisa mai nanga basali langa après na kendeko lamba. Bomoni atana bambisi. Bana bambisa mai.
On n'a pas bien mangé, c'est le début du bonheur. Alors on a une sandwich pour maïs. Tout à l'heure, on va aller là. On a l'ambango. Voilà. Voilà, tout ça dans la dorade. Bambi, ça frais. Hein? Bien manger, c'est le début du bonheur. Tout le monde a surgelé. Il faut tout le monde Bambi, ça frais. Voilà, comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Somo yango wana. Maman, je dis mon gars. Et puis que papa mon gars il a somo mingi. Yango yako somba somo. Voilà, ngamo na ina somba dorado. Nake mesala ngo mon amoureux de Marie. Moi c'est nzungu ndena yebisa bino. Moi c'est ko lamba. Ngolo afro mama dina lingaka yango yo. Ngolo yango mama dina lingaka kutumba. Yango yo. Ya frais. Ngolo frais. Oh mama dina lingaka kutumba yango. Bonsoir. Tala ye. 1 kilo de doigts. Il y a tout ce qu'il faut. 2 pièces, madame, c'est ouais, bon? C'est surtout pour linga. Ah oui, ça. 7,50 €. Ok. Combien? Voilà. Voilà, ma sardine, ma bis, je suis surtout il y a modèle na modèle. Comme bis, dans la sombi. Il faut pas boncer la ngango. Thompson peut ango yo. Voilà. C'est un chat. Voilà. Voilà. Bon, il va dorade nanga yango. Babi bien manger, c'est le début du bonheur. Toujours au marché des Noisiel. Poisson frais. Voilà. Oui, ah, ma miss nanga yango yo na sombi. Voilà. Tenez, madame, merci à vous. Je sais pas. Et maman Thérèse. Oui, ma beauté boy. Fille à bien. Ma fille à bien. La femme de quelqu'un. Ouais, ça marche à Noiselle quoi. Une fois avec action. C'était mon monia. Je sais pas mais lito mikolo ezayo. Mikolo nga. Nasa la pena tika la rawana. Elle chante. Tu penses? Fatigué mais ça va. Ça va, hein? Ouais. Fatigue, Kaga? Fatigue. C'est normal. Mundele, Il y a des filles. Il y a des makas. 64 ans retraite. Moi été. Choisissez. Tozon à Komoka. Te fula kumputu tozonga wapi? Tozonga. Lelo vendredi mbisi nde makambo. Mama nganda na sombi yango. Bongo ngolo oyo. Tangolo. Maman dit que ça ngolo oyo. Encore ya frais, bien assaisonné. Azaka gumo ko na édition. Suka na ngolo. Suka na mbisi. Comment na okanga libala? Te respect belle na te kaka. Tu bolingi ba chaussure na marché à Noisiel. Mon belle né. Mais ça ça ma Thérèse. Na suka Ba chaussure ma papa. Tout à l'heure. Allô, maman Solange, ngayo na maman Thérèse. Solange Kita, fille à bien. Omoni a chéri à nos Noiselle de makambo. La reine mère. La Noiselle de makambo avec la femme de quelqu'un s'il te plaît. Et voilà, maman dit d'abord pour amicalité, il y a mon tonne de l'absence de karake. C'est quoi outil musala, c'est tout pas célibataire, quoi ressemble à. Maman dit d'abord amicalité, il y a moto. Il que tu as tanga aussi, là que tu goût hein. Mikata tanga aussi. Vous êtes tanga aussi hein? Ah ouais, avec goût moins hein. Des suki na sele. Bio na bio. Moins hein. Bah on va lire. Bio na bio. Moins hein. Kitoko. Bon, il y a pas biso, biso to lire ya bango. Bango peut baler à biso. Donne-moi voir l'autre là. Donne-moi le chiffon là de 2 €. Bien. C'est où? Ici? En Afrique. Bango pe
bazolia ya biso. Biso nde biso toliaka ya bango. Voilà, c'est bien. Voilà. Na 7. Maman Odile, on peut parler à biso toliaka ya bango. Voilà. Donc wana ezaki ya bino maman ina ya Nitu, la reine mère. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata za mkarasafu muna. Zamba nibeshina bana betu boss. Bisous, bye bye. C'est bon, hein? C'est très bon, n'est-ce pas? Vous savez? C'est très bon. C'est quoi votre star? Ah. Maman, il y a une question. Omonaki nini nakoyita te? El Chanto, omoni poso bayita te? Kanga libala. Kanga libala papa. Kanga masolo yango. Voilà. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata na mkalusafu na zamba. Bisous, bye bye.